papa Rolobake Zachary papa sur Moutou ça la raté Gabriel Moko Moutou mais faut être malade. Yemoko ne Moutou peine ça la raté Yemoko ça peine un libéré figez-vous. Que Luka Batum so ba nommer pour kota na mona ane ba koma j'ai ane. Yango ba bité tika batu wana bazalaka wana po to meka pe ko lembisa ko finga ko luka ba te wana to meka ko tsai wana po a ce deuxième muke. C'est pas la politique. Bon Luka ki ko luka ko créer moi le roman pour batia bino ka. Boko te parler ça va total bino bo sala musala. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo César kao info plus tala pe mona info plus otala. Oh, Moustapha. Ouais, calme. Non. Calme. Ouais, Nazali. Qu'est-ce que tu fais? Bienvenue à très cher internaute, il y a Info Plus. Merci d'abonner abonné fidèle Nabiso. Tout ça la musalo ezala rapo na ba information yango ezala kake bisoto ya na ba écran na bino na ba portable na bino na ba ordinateur na bino ba nyoso bolanda biso partout dans le monde entier nga bino Moustapha Malembe. Merci vraiment na ba o nyoso bazalaka wana kaka pona kolanda musalo bisoto salaka na ko banda boete sans que na remercier ba oyo bazalaka wana kaka pona ko soutenir musalo bisoto salaka ya liboso ezali muto azope sabino ba image oyo to salaka à chaque fois ndeko Snage kwa ya na sima ya caméra aigle d'image mon 2G, mon cordon, mon papa Lukman Moudingumba, mon papa biologique, papa Adolphe Malembe, et puis maman Nangaï, maman Bernadette Wanginavo, Yaya HM, Henri Modogolongo, Alobagi HM TV, déjà Bozo Monango, et puis il y a Moustapha Kobange, assalamu alaikum vie, Yomo Zalakawana, na maman Adeline Kobange, bonne guérison na yo, et puis il y a Consul Kibadi. Mon vieux papi Kouch, Massalanga Ravel Boyenga, Massa malgré mais aux Alaka, on est photo van Zarayotalara, Yosa Mayakati, Eric Biki Rouge, na Saint-Etienne, les Torobeta Lisolo na Nani. Torobeta Lisolo na Ndeko Zakari Mwamba, les petits Zacle, Nini O, Toyoko Solo la Naye. Makamumoko ezole kaleka wana yango alobike no biso photo ya info plus info ya to lobela ne yango nako pesa ye mbote ndeko Zakari Mwamba. Ouais, mbote ndeko Moustapha Malembe, mbote na ba abonné nyonso tout ya info plus et mbote na ba tout basé éparpillé à travers le monde et ba diaspora ici ka bozwami Londres, Paris, Belgique, Allemagne, Suisse, États-Unis, Canada, partout où vous êtes, vraiment dans Pessimino bon début de la semaine et joyeux anniversaire il y a na honorable Zakari Baba Baswe Ushi Achiku Mwambela, le général de Gaulle de la presse congolaise, Oyo Akoksi Bongo Mubu 55 ans d'âge, ça s'est fait à Zabon la Belgique et Sikanini, à ça toujours préparé parce que tu refêté en passé mois de septembre tous les mois naé. Torofetango le 29 na Congo Brazzaville et Sikani Baoyamba biso pona 55 d'âge anniversaire honorable Zakari Baba. Merci na Elise Alembe la grande dame et mo finu ko ya Luanda Kabinda pe merci na maître Chris Cicéron Bakumba bo fait 35 mois na ndaku sauf de servir les autres. Merci beaucoup na patience Mukendi et vraiment toza ko to sola on a Moustapha Malembe.
Merci Ndeko Zakari Mwamba, le petit Zach, au biso batu so bayebi, ngapé na ko souhaiter na ko pesa joyeux anniversaire na honorable Zakari Bababa, c'est vraiment au bazama ba pilier ya misala au biso tozo landaka soki totalaka bangote, mais les tozo sala misala ote. Ndeko Zakari Mwamba, le petit Zach, soki toye ko lukayo ezali pona ba information to betana no mayematali mboka. Ndeko Zakari Mwamba, journaliste, lelo tozalaki au gouvernement ko bimate, gouvernement bimi. Pour nous vraiment être que journaliste et ça là qui on ndengeni comme on a journal gouvernement bimi et puis ba remise de reprise de salami ba bazala qui a kalaba longwe les autres côté na nouveau nouvelle vague il y a ba ministre Moussous. Ouais, merci Moustapha et Batubaloba qui non et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du second avènement na Bengaka, le président du second avènement, l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo. Et Batubaloba qui Loba et voilà gouvernement il y a premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba yango ebimi ba remise et reprise de salami et bomona ki ndenge yemoko premier ministre akendaki ko présenter programme ya gouvernement na ye pe ayi ko zonga da 48 heures ndenge présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda et ndenge apesa ki 48 heures azongi pona ko répondre na ba question oyo ba député nationaux batuna ki est pena ko présenter projet naé bomona ndenge leka ki voilà ba remise et reprise de salami et ba ministre ya Sikabakoti ce souci ezali que non population aza kotalela la gouvernement oyo ba sala mingi nde pour la population parce que cette fois-ci il faut vraiment population à se retrouver dans le gouvernement oyo ndenge mo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobby azobeta toujours c'était na idéologie kaka ya papa naé le peuple d'abord il y a un souci dans le peuple d'abord. Et peuple d'abord on a ébiqué déjà à ce séjourner bon na Belgique et si kanino yo ba diaspora belé ba se mobiliser ba outil de part et d'autre pour que bayamba président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et si kaza bon na ko séjourner bon na Belgique à Rosalana les 17 les 18 les 19 na les 20 et si kanino repasser ba bon moment kuna na Belgique boya bo soutenir chef de l'état et les lo moni alternance c'est salami na mboka oyo ba koko na biso ba moné loko le salami teza vraiment nouveau départ pour na mboka na biso Congo alternance c'est salami remise et reprise de salami président sortant la président entrant et bon ndenge l'équipe biso moto vivre yango to betela yango ba petit fils ba rêve petit fils na biso ndenge tozwaka alternance en fait alternance c'est salama na mboka et nouveau vague moko yaki pona mboka na biso kene liboso et voilà gouvernement bimi tozo pesa rara longonia na ba ministre oyo bozo ko assumer ba poste wana bosala pena musala mingi bosala pona ba propre intérêt na binoté pour ba intérêt famille na binoté bosala pona intérêt ya population tango za no bikino na za awa pona ngaite mais pona Congo mobimba et osala bien makasi ya ngonde population za nango posa Ndeko Zakari Mwamba le petit Zakle tokota vraiment na vivre ya émission na biso to yaki o benga ki biso to solo la Ndeko Zakari Mwamba lelo yo ba réseaux sociaux na assure que ozalaka vraiment kronango kota la boye côté kuna Ndeko Mike Mokebai asali émission to per interview Ndeko moko ya biso pe journaliste kolobake ce qui a tali bien honorable Zakari Bababa na Ndeko Mokia mituna bango salaka bien te tango yoka kite tango pe yoki tango tali pe loko wana nini yoko ikoloba na Ndeko wana azoloba na Ndeko na ye journaliste lokola ye et puis peut-être muto pe banda musala liboso na ye pe na matali succès Ndeko wana oyo tangi kombo yende mutali boma yende mutu pe na za di boma na yete so yebi ba grego nous to benga terme mo grego c'est-à-dire ba anémique ndenge Ndeko wana za yende pe za pena libomande mona même ata ba dire na ye moni politique bon ba sala yango te politique ezate ko leka ko finga ko insulter mutu lokola Mokia Gabriel Mokia insulter au finga mutu lokola honorable Zakari Bababa so za pilier icône ya presse mboko yo bande ko à travers le monde ça dit Zakari Bababa a canaliser presse ya mboko yo mutako boya ngwazati parce qu'il y aura certaines personnes au bako lobane ba lobaka ndenge ba critiquer ndenge ba finga ndenge ba komaka na commentaire mais ça je l'ai très bien au Zakari Bababa so sala na presse mboko yo lelo Ndeko wana zo tanga kombo wana a rosala ngote pe ti pe ko kufaka ko tanga sama bela ko sala yango te
Zakari Babasso a marqué l'histoire dans Mboka Oyo, côté chronique musicale. N'est-ce pas on a Kala, Bamissa, Boya, Mena aéroport. Quartier la terre Outimi qui est bon à l'aéroport. BCBG, même. Vive la musique, même. So Zakari Babasso, journaliste, Baya Bayamba, aéroport, pas bête stade de Marty Wana. Tina Moya Lelo, journaliste, Moroté au salon. Ni Paul Mukendi, ni Serge Kayembe, ni Djoka Benyele, ni Yves Kambala, ni Nani Moutou, Morota Salayango, Tipeneng Masolope, Lala, polémique qui peut Asilisa Maramutu, a créé polémique générale entre Lelo, Wenge, Telema, Nabouli, Zakari Babasso, polémique à Créaka, oh le Sali, le Bawera, Bajibe, Bazal, le patron Lelo. Hamoutou a contribué trop dans ma il y a presque un beaucoup. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Il ne faut pas mélanger les choses. Mike Mukeba et torchon et les serviettes, il y a OEP à zapper honorable, OEP à zapper parmi les piliers et après s'il y a Congo. Asalinini na presse Mboka. Asalinini na presse Mboka. Ndeko Mustafa Asalinini na presse Mboka. Ndeko Zotanga Saini na presse Mboka lelo. Ba beta bateau ba sali ba marqué ba histoire na presse Mboka. Bateau bimisi la bateau, azotel me la pe bateau, oyo bazo tambola bien te na makama Mboka. Ye pa zolo bela bango, azolo bela pe population. Asali asala nini yo lingi asala. Oh papa, mais moutou faut marquer histoire. Il pas marqué histoire. A marqué histoire te. Ya refinga bateau. Ko c'était batata bateau na batefe. Ko bimisa ba vérité e bomba maka. Quelle vérité? Ko bimisa mon presse. Eza ntaka bende ndeko Zakari Mwamba. Ndeko Mustafa, d'abord premièrement, balongo le pays militaire naï. Azala qui suspendi na prévention émolument, pe nenga zape boye balongo li militaire naï. Il militaire parlementaire a souté attirer le moutou simple roi nganayo. A déraillé na mibeko esenga ki mibeko esengi na assemblée provinciale ya déraillé. Et le président de l'Assemblée nationale Godin Poyi a suspendre ye pe na prévention ya salaire. Et le balongo li militaire naï. Comme simple moutou simple roi nganayo. Ndeko Zakari Mwamba les petits aclés osomona teke tolongola nano makambo ya koloba ke a fingaki ndeko Zakari Babasso mais lelo osomona teke mboka peso kene malamu te kolongola militaire ya nani ya député oyo azalaki eli kaka pona boye po kaka ba oyo wana bazakuna il faut balongola banoma ki to zakeli banoma qui était azaki li na bana lingwala bavota ki te banoma ki ye mutu ba photo ngana yebi na lingwala eza Jésus Noël cheke Jésus Noël cheke ne mutu ba vota ye na lingwala ye banoma ko papa na bi banoma ye ko nomé yango ata ko linga mutu te ko ndima ye te na ko linga ye te na linga ye pa na yebi tengana to na yebi te to kutana wapi na yebi te soki moni muna vie au moins tant on touché si ka toucher raté yango fona na lukana recadrer ndeko wana ya ko comme na audace ya ko loba Zakari Babasso mutu. Est-ce que tu peux imaginer la personne la question lokola un Mike Mukeba là un Grégo un ennemi qui a na santé mo ya malonga te santé médiocre on a na bongisi un bon droit tu prenais bien ya panzi na tiso na rokota prison makala pa rola la kufi un bon droit tu na pena na panzi na yo na cote wana azate azala vite alors sur la vite. Ok, c'est le mouton Gabriel Mokia. Oh, aleke banda ti maluku. Ti pa okufa kokana Gabriel Mokia. Ti pa okufa kokana Zakari Babasso te. Vous savez, on dit, bah présent na bango et ça va passer à Zakari Babasso. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Bah présent na bango lelo et ça va passer à Zakari Babasso. Zakari il vise au Rosala, c'est-à-dire il était élu na 2011. Il député à Sali Mandanae et Sili le lo zongi na presse ils ont réfléchir à ça la mamne mususu en attente bani sangisa na nani na vraiment non tout solo ko batu a osala musana ya sama na ye ko finga nga obise ko finga ay ba kezo finga batata ya batu ay ba kezo finga batata ba responsable ya batu quand il était azo tenir ba propre ko ba ke Zakari Babasso mutu ça la raté Gabriel Moko mutu mais faut être malade yemoko ne mutu pene ça la raté yemoko ça pene un libéré figez-vous. Un pidi lui-même, allais-je dire. Non, il peut pas, comme à un niveau, il y a humilié Zakari Babasso. Qui est le vieux à moi. Mon père spirituel, si aujourd'hui je suis Zakari Mwamba, devant tous ces gens, c'est grâce à Zakari Babasso. Il ne peut pas insulter lui. Il peut pas, il y en a évité. Moi, je Mike Mukeba, un bon droit, c'est dans la peine, la Mike Mukeba, à revivre. Un bon droit, c'est dans la tolo, on a panzi, on a vite. Un mouton Grégo est maladif, elle se compare à Zakari Babasso, à Tayomoko. Oh, Zakari Babasso, c'est un mboko, on a presse un mboko. Allez, vous comparer Mike Mukeba, à talent même pas.
Ah, même Nathalie Zakari Baba souhaité. Oh, Moustapha. Ndeko Zakari Mwamba, le petit Zacle, vous comprendre que y a mes maramo likolo, mais tout le bapé lisusu toyoki pekara que Izakaka ndeko Mike Mukeba ite toyoka lisusu ndeko Daniel Safukuna pe asote le melakaka ndenge zalaki na ba propagande que bango propagande bango zaki omoni ndeko bopesaka chance ya fimbu akendaki na fimbu te sikoyo ekomi susu kaka ke ndeko wana lobi toyoki pe su ndeko Daniel Safupe asotelemela ndeko Zakari Baba swe likambo bango eza vraiment nini nyonso eza faute ya bato banome badepute bavota bango te banome bavota bango ye pe na moamba wana muto tangi komona mwana avota na moamba muto tangi komona mwana avota azalaki populaire na nini ye atelemi azalaki bazo atelemi awa ye muto tanga wana gaz lacrymogène ezobeta aza liboso na ba marche nyonso biso totala na ba télévision peut-être yo po talango soko za liboso na marche de yango neni population lingana visibilité visibilité quelle visibilité on va prendre ngai pesi epé chance que à côté na parler ma pa lobela ba tu ya bandeko moamba que ça côté yango na obiti ina na obiti ba pesa merci na bato ba nomi bango ba votaki te ba pesa merci na bato ba nomi bango obiti ke ba papa obiti ke élection ça ba nomi ba député renommé mais ndeko nommé des députés le petit Zacle tout le bapé mais honorable ba voter bango valablement honorable Zakari ba voter bango valablement ba bimité ba voter on est honorable maître tout ça longa ba bato pe na kata moamba na ba bato ba voter ki bango mais ba ke luka bato so ba nommer pour ba kota na mona ane ba koma ba jana yango ba bité tika bato wala bazalaka wana po to meka pe ko lembisa ko finga ko luka ba te wana to meka ko tsai wana po a ce deuxième muke yango ba nommer ba voter ki te et c'est moamba ni to kotambola ngano na moamba Moamba eza Jésus commune à Lemba, Jésus limité, Ngaba, Matete, Kisenso, Yebisanga pena, te banete Moamba eza kotoana, Moamba eza limité, Lemba, Ngaba, Matete, na Kisenso 5 communes. O eza na Moamba, Yebisanga pena Moamba pena yé, a telemi pena ba bengi pena ba ya telemi wana zakara telemi wana. Ah totika baje Moustapha. Mais le ils appellent époque na bango peut-être maramo bango bandolo le beza ezaki normal honorable Zakari Baba a promettra ba tout film ba comme na parlement film ezate bango pe ba na époque na bango Moustapha to ke pas to zonge pas yosko blagi Zakari Baba songa ba film a nous so ba tata ba no beta mo film nezaki non kasakena na film akenda na ngo bomona pe sala bomona ba monso azwa au moins na vie babi mbango pe mabalia na moto bazeka lolemo politique ba sala les politique moni politique eza o bango sala te ya ko lekala ba te fait ko finga ko insulter ba père de famille bana ba fani na bandaku ba hotela ke ba insulter papa na ba ingérer papa na bango c'est pas normal, c'est pas la politique, c'est que ce n'est pas la politique, hein? C'est pas la politique. Bon, Luka qui ko créer moi le roman pour bâtir binoka. Beaucoup de parler ça va tout à la bino pour ça musala. Mais bino ndepe ba konza ba rando ngo bino ndepo bando ba banda makambo. Omoni so mabe ezalaka. Ba tout ba finga Zakari ba baswe et ba la raté. Tant Zakari ba ça réplique ka ndeso est et moi on peut ce exemple moko. Omoni to tellement na nzela. Moi si moi zo beta mbane ba mbata to moi option normal. To leki na biso. Mais mo bali ka banda ko beta moi si. Tika ye aboina ye. Mo ka kisasa ndenge ala. Yango soko qui est Zakari. Moi tant ba finga Zakari et ba na raté que ba fingi Zakari. Mais tant il y a réplique voilà Zakari, moni Zakari, o moni mais bo ebite ngelo po y a répondre mutu ba fingi e. Ba lobi ne pas répondre mutu ba fingi e. Yango voilà. Voilà. Ça na logo moko te ndeko Zakari Mwamba. Et ça na logo moko ka te que bango ba ko vanda pe ka ba lo ba ka que babanda lo bandengona. Est-ce que ça na logo mo na se wana te que yango zo sala makambo wana. Ça fait que Zakari ba so fanda lota safu. Zakari Baba so pena fanda lota mukebai. Zakari Baba su. Na rana yeo azali afanda loti bango. Non ebiso moni ba présent na bango za ba passer ya Zakari Baba su. Ba présent na bango za ba passer parce que Zakari kota la katiwana a kota na hémicycle en 2011. A siège Sel Moussa na Rosala. C'est déjà les passés à Zakari Baba su. Ba présent na bango za les passer na ye. C'est-à-dire zo visage zo rêve ma mususu. Toi na posa to kede to poussa makaniste luka to soutenir chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to prêter main forte. Akende liboso pona ngai susi na ngai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo faut beta deux mandats na mboko oyo. Biso moko peuple to senga e troisième mandat. Kama na biso. C'est toi na posa na nous to sunga mukonza mboka akende liboso to vilégaliser musala mukonza mboka. To communiquer
musala mukonza mboka na batu na petit peuple ba yeba lelo gratuité enseignement lelo gratuité enseignement eloko ezala te oh biso to botami to kuti to do futa minerve na classe mais lelo gratuité enseignement batu bakati ko lo ndoto oyo ko sala maneo te mais lelo to bana otanga kopele to ne ko komisa bana na bakola l'état mo basongi sali batu bambongo voilà to que ainsi de suite muke facha zo lo ba troté yene misala yaza tega roba no betara no lobaka te ya osa ne misala ya osa musala le peuple d'abord yango to luka ki le peuple d'abord état de droit yango yo ministre sortant enani Oli Lunga asa na garde à vue ministre Oli Lunga ça dit on ça dit musala yo salama otambolo bataba o ba nommer sikoyo otambolo dérailler baniati yo otambolo dérailler baniati yo ça dit toi pour ça que changement to luka état de droit yango yo et bandi déjà état de droit yango to luka yango to bandi to pesa to revenir nous to boulé non ndenge to poussa makanisi musika to boulé ndenge to développer mboka na biso to luka ndenge to soutenir mokonza mboka ko pesa maboko ko pesa sali pour que akende liboso sala oyo yaza na ngoposi ya ko sala pona kongo na ye c'est ça le problème to la temps ko finga kate ko sala so unité papa yaka na idée aux assemblée nationale ça te que so aux opposition ba otu bazo yo so boya kango yaka na idée ya yo apporter idée ce que ça malamu ba adopter on utilise c'est comme ça. C'est pas du tout ça la politique moto boy était opposition n'amboka tout faux opposition ça là mais opposition ça la opposition n'est sengeli no ki ko finga ko insilita ka batu non c'est pas ça ndiko zakari mamba to zokende vraiment na mo fait na biso to lobela pena li solo oyo prometaka batu nyonso na poto ke yo zokende Belgique beta ndeko boketu premier dossier ane sukandengeni boketu na yo bete ngana obeta boketu parce que c'est logo aussi na boula que moi tant ça va pas sa vision pas sa provision boketu c'est un tonneau vide c'est un fijouvu c'est un liboron pidili et boketu moni tonneau vide so ba boua ki ngomni ngi tsaka makele tellement to comprendre na biso ye aza muto aza ni tonneau vide ba dire na ye ba makambu tout wana c'est tellement to comprendre ye yango to tiki mais so ngasko shita simana okita na moni ngana okita Belgique wana misika fourmi. Mais le bagi président de la République a soit charge à Makamona. Le président qui est déjà Belgique yo tikali. Koleta président de la République ba buzobo oti. Yo ndo lo bagi ndelo. Nalobi koleta président de la République ba buzobo oti président de la République au grand jamais ngana osala parce que mutu wana a finga bato Kabila finga Kabila fingi bato Kabila il fallait sukate a continuer ko finga fachi ngana baki boy. Mikolo a changé a komi kota fachi. Ya a komi kota fachi. Alors on zo ko teleme la fachi yemo ka komona yena nzela. Ya ngona soki za bongo dans ce cas sikoyo wa ko négocier. Wana na ko négocier na ko bete souté bokechu so za bongo derrière fachi na ko beto souté na ba na ko beto souté na yane siko poto fansa boule to sangisa ba combattant to ba petit na to wana baza toujours derrière si mamukonza mboka mais so za pona bongo wana bien mais soko na yo ki yo lisusu et que nous allons le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on a le président du second avènement l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo boké tu peux na dressé vers vous vraiment balle pénal libumwana mais soko le changer le côté il y a soutenir le président de la République l'âge te félicite nazoya Toyo Kanato Sangana musique sont na poto ba musique ba banda ko beta na poto déjà fallait déjà annoncer déjà Bexi na mois de février ça n'est pas oui ça le mois de février musique sont ça dit tolingi ba diaspora bo sangana to za bomoko to za sima mokonza mboka to luka ki ba ba kende ba wana ba kei mba ba koti to luka to changer mon mentalité na biso chef l'état zo luka lité makama ko changer mentalité à peuple congolais to changer mentalité pourquoi biso na biso ba congolais to lingani te pourquoi toli kondima maté toli ça dit qui est les na biso ressentiment na biso ce n'est pas bon tout le kato za bomoko tout ça la ini pour développer mboka na biso to développer mboka na barando te to développer mboka na oya lo babo non to développer mboka na biso soko to za ini to za lisanga to za libomoko babe sika batumi bale basangani nde nzamba za la kawana tangu biso za disperser oya za na kone non to sangana to tonga mboka ondeni faut za la bomoko pour to tonga mboka faut pas misser bazonga na poto ba Bill Clinton ba célébrer 16 na ba gisasa ba ni partout par là faut pas qu'il ba beta na ba poto ah mais orchestre les samouraïs ba fabricage faut pas que ba beta na poto ba héritier ba mission tout ba déplique ba nani tout ba ibrator faut pas même ba misser na poto ba beta ba olympe ba beta ba zénith ba beta ba bercy tout consort to na posé loko na zonga ça dit tout son cérémonie wana bolingo wana zonga tout le to pour sa culture na biso qui est musika culture za miroir ya mboka tant que tu boma yango to déstabiliser le musique na ko suka na biso awa non OK musique na biso na Afrique ça guide numéro 1 ndombolo lelo kenda par-ci par là et ça musique à Congo et ça il y a ba Ivoirien ça ba Camerounais ba Sénégalais ça il y a biso à Congo yango nde kenda le tombola Afrique
le telle culture surtout bozo ka bokanga musique e betamate sur base de quoi et après ce boye et après to boluka non nani mutu oya sala ki nani autorité morale FCC Joseph Kabila Kabangi yete yesu atiki pouvoir atiki na fachi to continuer tout le tout ça bomoko c'est un peu ça question nanga soki kozala lelo yo ozali l'un ya ba soda ya ndeko Zakari ba baswe soda moko na bino pe anda ko na bino soda moko pe anda ko na bino bakanga ka liboso batikiye awa pe na semaine passée awa ba on leva kiye ndeko pacho RFI tango zo mona biloko ya ndengo wana ezoya na mwana moko ya ndako na bino message ni okopesa na makambo ezolekela ye pacho RFI mona muteketa ozande konanga toza samoko toza même père au lelo encadré sur le monde du journalisme au tozali et na opé so conseil te ngende konanga faut ko yeba ko sala musala ndenge longo bani sala musala ndenge longo bani éviter ba makambo mususu éviter ba querelle ndeko nanga ina éviter na souhaitera te pe na lubango te ozala te ke na o kanga yi ba kainga na nini pona sala ki boye na sala ki eza passi na éviter ndeko changer un peu comportement changer façon sala musala na yo ndenge o sala musala na yo kumisa batu ndenge o kumisa batu na yo pesa jale na batu na yo pesa jale ndenge batu na yo non ke bana ko luka ko kota bloko moko boy tout comme ça non justice ali mutu musu tongo finge bongo a supporter ta qui a traduit na justice ce que après non faut yeba façon ni ya vivre faut yeba façon de vivre na batu moni mutu fingi yokuna c'est dit papa mon avis lelo tobima mabe biso bana Zakari mabe ko banda la papa na biso ndenge babimisa biso mabe na mabe na biso tobima tolinga to zala lâche ba comprendre que non bana Zakari oui attaque to tangama tobima mabe mais to za modèle ya ko pesa moi image ya malamu ya père na biso zo ko pas tu refi na ko pesa au conseil te ndeko na yo et changer ligne de conduite na yo ozande ko ngai yebani ne osala makambo sa musala na ndengo salaka mona muteketa mona muchanti sala bulo na ndengo salaka noki ya ko sala ko kota na kata ba kerele ba buzo ba moko talelo ba ko kanga yo eza propreté pacho. Merci to komina suka ya émission na biso soki ekozala na mot de la fin na yo na ba nyoso ba Rolanda na info plus okoyebisa bango nini et puis ba remerciement na numéro à contact. Merci beaucoup na batutu bolandi ngai et na micro ya Moustapha Malembe na info plus ngai Zakari Mwamba petit Zakle moko ya ba soldat ya honorable Zakari Babaswe moko ba soldat honorable Zakari Babaswe et o lelo nganaza ba propos tout na tenir ce que les batu mususu bolimbisa et blo mususu fo kindara boy nde malamu et na pesi merci na batu tout au bosutelanga de pro de loin maître Chris Cicéron Bakumba au fait psaume 35 et moi nandaku sauf de servir les autres merci na patience mukendi pied merci na joli moidi merci na Elisa Lembe la grande dame Funuka de ya Funuka Luanda na Kabinda merci na Junior Umberto merci na Mode wa Manakio merci na Tatou de Tchatche le guerrier merci na Jina Mushinga Mamonda wa Samuela merci na Dadinzazi et merci na CG Aline Le Bogar papa na Malengu bébé merci na Mwambela mu contacter yoyebi merci beaucoup na batutu merci na abonné tout ya info plus et Zakari Mwambazali so bon benganga na plus 243 89 64 65 217 plus 243 89 64 65 217 wana numéro ya Zakari Mwamba direct au Zwanga Imoko et merci beaucoup na Moustapha pour na invitation na yo et voilà tout ça. Merci vraiment wana zalaki ndeko Zakari Mwamba le petit Zakle Ovma Zalarawana Sogigara balobeli père na gre ya Zalarawana pour na répondre ngape na kosilisa boete sans que na remercier ka ande tolobaka ba o nyoso ba soutenaka musala o abiso ya liboso mon deux jeux mon cordon mon papa Lukman Moudingumba mon vieux Babi Mboli à agence Badem Oversi mon père biologique papa Adolphe Malembe na maman Bernadette Wanginavo ya HM Henri Modogolongo HM TV eza déjà ya Moustapha Kobange assalamu alaikum Massananga Eric Bic Rouge na Saint-Étienne ya le vieux consul qui bat ya Blaise Massananga Ravel Boyenga mon vieux Papi Couch vieux nazo zelaka nengo lobaki papa Norbert Wawa na Londres wana
Masananga Emmanuel Kobituka Moussafu Magé Kobwa Kisa Menazaka Masana yo ya tobotama mukolo moko yo yebi place nini to uta Batouazé Beleko Rega le grand couturier Y243 Y243 hein? Le couturier Yannick et puis partenaire Nabiso Mores Pro vente il y a ordinateur en ligne et puis tout ce qui est assistance il y a formation il y a Kosa la site web et puis Makamususu pour s'abonner massivement na Info Plus Bokozala jamais de si Kalou Konde petit frère à moto Zala Kawana Yano Azali à la prochaine. Soki olingi otala émission ya Kambangu Info Plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o Info Plus o tala pe mona Info Plus otala